remarque on a pena epi na mboka o pe na moni yango pe o tozomona ke ozana foyer na yo mutai akotsa virus na kata foyer na po bokabona po lobby asepela et puis mutamona ni c'est un Congolais so en tant que citoyen congolais okoloba nini pona bandeko oyo et puis opesa pe ba conseil po bandeko musu bazouta ba Congo bazoya et puis bazoya na musu ba kitapeka na maboko ya batu wana pe kaka voilà et puis bato ngo ba ko entraîner bango pe kaka ningi bango basali na mboka o po ona e baba ke kindokeza te ke ko boma mutu so etozomona ba preuve bongo mutu asali business na ye neti muke image azali wana ana business na munene oke nazo inviter batutu oke ba besoin ba photo vidéo clip mamu nyonso muke image mariage mamutu muke image azali wana voilà so muke image azana makambo na ye ndenge aza boye mais yo congolais pourquoi pas okoki soutenir ye surtout na oyo naloba ba congolais oyo ya Houston a ndeto ye JB Service, il y a José Baïla. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? La bureau. Ngane Mukolo agence José Baïla, agence César basée à Rennes. Tous les voyages, ceux qui biloko comme Ningamou na ya kapuna kabula biloko ba dérive za les belete quoi. José Baïla, JB Service, Europe Mobimba, atie biloko pa na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB Service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ceux qui biloko on est commis très bien. Ah, mundo mukirite. Soda pour tout tati kolio. Ba refoulé yo et puis kolio na agence nini JB Service. Bale ni support, on est sur le loc. Et ça n'engage pas simple. Station Saint-Thérèse na sima nango okomona JB Service. Zerana. Quelle manière de passer carte mémoire? Oui, Zika. Je viens juste vous annoncer qu'il y aura un grand événement qui va se dérouler à Montréal. L'évangéliste Kamboudu Wale, ça va venir faire une grande conférence ici. Donc j'invite tout le monde, les jeunes, les papas, les vieux, tout le monde. Nazobenga bino pona croisade nene koleka na kati ya Montréal, na Canada. Venez, parce que ça sera un temps de guérison, un temps de miracle. Vous qui avez des problèmes, vous qui, je ne sais pas quelle situation vous avez actuellement, venez. Nazobenga bino boya. Oh non, ça a un problème. Songolo pakala maladie songolo oh kendo hôpital mo na kateyaka. Pour le boko la nzambe za moku c'était pour na kobikisa. L'adresse ça sera au 6700 rue Transcanadienne, Montréal, Québec, à l'hôtel Odeli. Mokolo wana ezali le 7, le 8, le 9 juillet. Boya broza décidé. Pour toute réservation pour les chambres d'hôtel, nous avons 3 hôtels à vous proposer. Le Holiday Inn, lieu où se déroulera la convention. Pour toute réservation de chambre, composez le 1-877-660-85-50. Mentionnez le groupe Les Amis de Walesa. Le Comfort Inn en composant également le 1-800-267-38-37 en mentionnant le groupe Les Amis de Walesa. Et le 3e hôtel, Quality Suite, en composant le 1-800-267-38-37 et vous mentionnez le numéro de groupe 28 24 789. Avec l'évangéliste Kamboudu Wale, vous allez avoir la solution. Ici, Antonio Cavavi à Montréal. Charisme. 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 Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale au sein des couples. Dites au revoir au maux de dos et à la fatigue physique. Vous procure une force physique permanente. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 0033 78 220 12 51 et 0033 14 16 77 751.
allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Raph Nguindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Mbote na balani na nga nyonso ya Congo Promo TV, mbote na bandimi na ngai tout, obalandaka émission ya Dessin Scoba, obalandaka émission ya Code 001, toujours donc au M des serviteurs na bino. Donc de bomoni Scoba lelo, dans la zone kata Houston, na mabele ya babi mukenge image, tinde bomona image lengi boye, boluka musika te babi mukenge image azawana. Pour Kajeri Nyambo, le big boss, aïe masolo ndenge zalaka, babi J.C. Sarkozy, braco du monde. De J.C. Sarkozy, muto akani masolo tout na monde mobimba. C'est J.C. Sarkozy, babi koye bana J.C. Sarkozy, babi quelle bénédiction. Donc Koko Mascoba na kata Houston, et ça na bokasité ya Gloria Yaweli, babi la Cléopâtre, babi la plus belle des États-Unis. Gloria Yaweli donc de bomoni Scoba lelo aye poto apanza ntekete po biso awa musala kaka eleka maloba na ebele do biso nde musala nde do maloba ya na omuke me musala ebele de bomoni nga nazana ndeko na biso azali awa akose présenter za première fois aleka émission ya Dessin Scoba première fois bomona ye na Code 001 première fois bomona na kati ya Congo Promo TV. Raph Nguindou, avec ma soeur Zalaka. Bonsoir Ndeko. Ah, bonsoir tonton. Vraiment, soyez les bienvenus. La émission, la première fois où il y a émission au Code 001. Balandi au Baolanda, on a minute. Est-ce qu'on se présenter pour bailler quoi? Bon, ça plaisir à trop. Taraka Scoba, trop sobec. Donc il y a plaisir à trop kukuta na le son de onanga na mona ngana bilili banini donc comme ngai mabele Shabani mi mabenga ngai mignon garçon les beaux mais comme on a mabele Shabani na bana Houston ça fait déjà du 7 ans na za mboko banini donc si on venait à trop kukuta na ba tonton na biso d'abord moi qui image donc ils ont plein plaisir à trop quoi donc moi c'est gain comme on a ma belle Shabani na sina ça na du 7 ans na tamboko yo donc apena mingi ba so bien un gouverneur à Houston mukolo ma belle nyo so pesa nga na zo yango ma belle Shabani voilà ma belle Shabani tuko oui une émission ngai ya Code 001 na bige balande belle batu belle balanda émission voilà. On se présente le ma belle Shabani tout court. Ma belle Shabani zanani. Bon, on y représenter nini na kati émission na ngai. Mon ami Tio na ko représenter Houston vraiment. Houston Mobimango plus na acteur père il y a film bientôt là to lancer move na biso Makalate donc mi pena na ko représenter ma belle na esika yo ye quoi donc à Houston na famille na nga petalaka ba Shabani vraiment tout le monde a dit Jasmine Mande babi les plus beaux des États-Unis Jasmine Mande motema ya Deborah Saouna choc la belle babi moi sanzela lino Deborah Saouna babi moi si à Kingo Mwambe moi sanzela lino motema ya Jasmine Mande vraiment biso aux à terre tout court aux à terre tourna ba film neto yokio ou une émission na po batu balingi baeba tourna ba film so qui à terre obi osali 17 ans no lobaki 17 ans mboko yo osali 17 ans na mboko yo vraiment sikoyo obanda musala o domaine oyo obanda awa les États-Unis to obanda depuis qui musala ba film pour
tozokende baquestion ebele mpo nayebi ridi bombastique ridi bombastique babi ya longwa ya ele akoma sikoyo ya Houston bombastique motema ya Vanessa Basele babi mwasa nzela linu mwasa bafosete aboteli babi mwana popi aboteli mwasa pembe lisusu Vanessa Basele po tisa nura ebi masolo obanda masolo oyo depuis kini to oyo bandango awa na kati États-Unis. Bon masolo wana na banyango na États-Unis mpona kina ata na pièce moko na sala bon ezaka na baconnaissance nde toalanga ezanga eloko ya nzoto nzambe omoi ntango tobotana biloko nyonso wana yamo mpe toyebaka te mais yamo soko meki ose retrouve na kati te biloko mpe kozala yanga bani kana baconnaissance banigérien moko boye na bandula mike mpe tobetaka kaka nayebi ye moko ozoyeba tobetana ndula moko na Austin voilà tobetana ndula moko na Austin ozoyeba non donc na bandeka mike wana banigérien baya kolukanga basollicite ngai nasala filme na bango donc ebandaki wana quoi de bandaki wana to baka do première activité no premier film no osaki na banigérien donc bana Houston no bazawa bayi maso na obeta na donc na kosana lo biso oyo eza Congo promo voilà biso a vérité dans l'année pour erzo bakosala ba film pour lobi to royal lisusu pour il faut lakisa biso ba film oyo yo sala na banigérien yeah okotuna masa na ngai Ange Kayumba muto bena tokoli na ensemble okotuna ba points ya weli ba obeto masolo ba ebele ba Karine bazara na tango tokini ba Karine ya weli Karine ya weli la fille parfaite ba petina ba Gloria ba Daddy ba héritier donc bango bazara ko tout sur place tant on va ça ba practice ba pesinga rôle na ngai donc ba témoin na preuve donc ba témoin bali na ba preuve yali vraiment ma solo ba biza vitesse à materazi hein skoba sa cartoon hein donc ba molo na balinga gae pe ba boya gae po Daddy Shabani aide ma solo étoile na ba hostile wana hein ba Karine Yaweli babi nsamba ebi kokela akeli mwasi logo Karine Yaweli c'est très capital donc il y a trop Sobek on peut pas expliquer Mulumba Kasongo balobi jeune moko bo avanda poser logo sim na chombo Mulumba Kasongo donc c'est très capital donc masolo ngo moni nde tozali awa tozali pa babi muke image tara featuring binzamba image talaka tona Houston déjà bo lobby tona Dallas mais les trois tozana Chicago masolo ya de la forêt Glading Yama donc graduation ya Glading Yama nakata Chicago wana donc Skoba wazala na Congo pour za sur place pour biso malobara rababi biso toujours pour eloko leki maloba na mokili exactement il faut que solo la Victor Lupepe babi les jeunes producteurs Black Hollywood Victor Lupepe ba salam no place ozali pour na bi ya kalaminte album amodogo Gianfranco Ferre ezobi ma po yene mtaza producteur yene mtaza asi mama solo ba CD nyoso soki bolingi bo contacter Victor Lupepe pour to ebiga babi Tade tango fort Jobra Congo Jobra Lima Dominique Diomi président de la communauté basalam place ozali vraiment eloko mona nga o pena na ina mboka la bino et puis na mboko te ponga tamula partout to ke ba Denver to ke ba partout mboka nyoso ba tinyoso ba ebi en tant que citoyen congolais aux congolais nous aboy eloko moko o bato baza ko se déranger o bato ba bengi Skoba on a vu ça bango na ko zo mta pamba te na zui à terre pour bango ba bata film basala makambo ebele donc baza bato ba idée ba yebi neni vie sociale ya bato neni le kaka
masolo moko ezali eza masolo ya rando oyo tozomona awa na kati États-Unis barando oyo tozomona ki ya Congolais contre Congolais attaque citoyen congolais okoloba ni mpona barando wana. Bon nga vraiment sincèrement nzambe pena oyokanga nzambe pena nde tofandi boye bato mpe bayebi nga bayebi nga pena rando nazala pena contre yango. Donc preuve eza ke à chaque fois soki bami nanga baa na problème ou bien mwa ndeko mo nayebi baa na problème nazala toujours là mpona kotia kimia na kati na bango comprendre. So pena dega pena contre des amis ou bien ta moi sermo boya okotila moi moninga msurano soki nayebi yango ou bien pe soki nga na sermo wana to sola bien ou bien frère wana nazala toujours pena wana mpona kotiaka kimia nga pena e déranger nga na sens que pour on a rejeté ba fleur trop na famille na nga mais na famille on nga na uti to ba bloko wana te. So nane na kola donc nalinga po mona bloko wana te na miso na so esika nga naza o pena ebinga très bien donc ba comme on a tengela ba ange ba prince ba daddy ba héritier ba moto pena na kolina ba ensemble ba ebi ngai elo wana za contre attention massa pena ebo abeta de solo no Escobar na c'est papa qui n'est pas Escobar qui so anaï comprendre pour on a sur net na ebisio lo moro ma beza randeni surtout on a remarqué pena epsa on ba frère na trop o ba wala na ngai ba master na pena to vana na ba to boke to weta masolo donc ya sa ba trop ke poye banenga poye bandenge muto eliyo likamo ifota na état d'esprit na eliyo mais o tozomona na kati côté o tozomona pour o toza tona entre débat to solola yaza mwana ya Houston awa eza ba remarque on ngapi na yepi na mboka o pe na moni yango pe o tozomona ke ozana foyer na yo mutai akotsa virus na kati foyer na po au carbone pour lobby ACP là et puis on a c'est un Congolais so en tant que citoyen congolais okolo banini pour la bandeko oyo et puis on peut ça peut conseil pour bandeko musu bazo ta ba Congo bazoya et puis bazoya na musu ba kitapeka na maboko ya batu wana pe kaka voilà et puis batongo ba ko entraîner bango pe kaka ningi bango basali na mboka on a baba qui nous keza teke ko bonga mutu so tozomona ba preuve bongo mutu sali business na net muke image azali wana ana business na munene oke nazo inviter batutu oke ba za ba photo vidéo clip mamunyoso muke image mariage mamutu muke image azali wana voilà so muke image azana makamna indinga zabo. Mais yo Congolais, pourquoi pas au soutenir surtout na on a Congolais ou à Houston à nettoyer. Pourquoi pas au soutenir Mukenge, Muke image plutôt. Pourquoi pas au en amour wana. En tant que citoyen, éviter au détail mais moi on le bangoni. Bon ngai neti moi 2 jours passés avant que tu aies 6 jours on point toi so na massa mo na bisi et le moment on a remarqué pour biso to ko na nona ami biso to bota metan mo buto biso to bina tango net ba vio comme na vio wa daya pe na na pero so ngulu diara tango za loba bolia mbongo tango ala sa bino mbongo me ya sa mutu na bote bolia ngote on point to ko la ezelo moko nga mona ngote za na ba congolais te eza na ba kinois po tukutena ba msupe ba libanda o ba otnet ba goma ba lumbashi donc mentalité na moya différent que biso ba kinois on point donc toujours on a bon za loba ya ba foyer mabenga na remarquer yani moi ba foyer o biso net ba vient na biso ba zanet boso na biso ata même na ba jeune kutu moi ba génération na biso on point moi le foyer soki ba rendre kota kuna po biso a Congolais toi un esprit moro trop de calcul dans tout déjà on prend trop de calcul que
ba misusu kosa moi concurrence mo boye yo ku desiko ozana sans le savoir tant oya ke pana bango bien tant ozaka na bango bien tant bozaka ba sika mo boye ozaka na idée na bango te ba makamwana donc ba trouble les okota na nini wana tant ba pa ya lève sur ndao na ye masolo na ya foyer po a gardango na ye obena mobali na ye mais ye abanaka polele boye olobaka nyonso pas bami na ye parce bami mosusu ntango bayaka na ndako na yo misu balingaka te libala no ndenge yali comprendre bon twana biso bato yo ozemba bango na esprit ya bien bafrère na yo bandeko na yo mais misu boya wana baotala position baota eske mai nini etangaka mais ebele mpe tozomona mpe ndeko kaka ndeko ya famille ayokotisa so virus kasi donc nyonso wana toloba ezala po oza ba analyse nanga ndeko ya libota moko ou bien ndeko ne tokuta no boye ngana zo bonga nyonso nde moko na sens que ndenge nzamba loba lingam de ona yo ndenge milingaba on va tant nzamba loba on a bible wana aloba te kaka muto bo bimne libu moko aloba na biso tout donc ezala frère nanga propre ezala mutali banda tant ozo un esprit wana yo pe muto oza na libala na yo na mobile na yo il faut boza maile pour bamakambo yebi mebele bela donc makambo bena ya parler misu bena ya chambre vraiment on va pour wana yeba makambo wana pour avanda na bino te pour na yeba il faut que mutu mo akata nda wana mutu ya lobango tango ekoma bon su ngai sko yo na so na transfert on a né nanga au moins te pour être tout na pour la dire Chikeva Muke ala na émission mobimba Chikeva Muke na urbain eto babi Thérèse Marie Thérèse ala na masolo yo omonitege ezolo ba bonza da mutema mabe yo ba eba pesio message olobi OK ko interpréter na ningi na yo parce que na yo mtu ba pesi message OK ko interpréter na ningi na yo omoteke wana pe kindoki kaka pona mutema mabe asiamana lobi po ngai ba eba ebisi ngai po Jacqueline Kuta obi Jacqueline Kuta ba bi fio yo asola bien Jacqueline Kuta on a appelé ça Mbota Passa Inès Mukaji to bosante Lili Bata donc babi fille Anzela Lino babi moi ça pembe Lili Bata sur la kitoko po Junior Bola maître suprême babi président ya CPRC plique ma tout azaliwana kolanda raete azalaka boy alingai na zupera même histoire oyo ba peteli ngai naki obetela ngo neti Kajeri Nyembo be Fisto Makaveli le big gate be naki obetela Célestine VIP nakata men wana fimo atonda tendresse VIP omontege wana ezali même na faute to muntu akobetela ngai solo nem na faute bon mingi eza moto avec nos transférants pour mais ce ça quoi là na cadre que au songa moi na conseil comprendre au songa moi na conseil mais je crois biso na kikongo na kinoiserie na biso mingi ponga na yebi na ba ota ba mboka penate mais na oloba po ya moko to ma kolatsa salitaire na Congo mobimba mais so tali ko na Congo mingo tolobela asala nga bo tonga nga kina tozaka ba kinoa na ba kinoise ne ba sama mwana so pour moni Congo mais est-ce que to beta mo ke na mboka étranger tozana awa États-Unis vena biso madilu ayemba ke ba congolais na mboka libanda boyo kanezaka te do na Congo ne boyo kane ali mais libanda ne boyo kane mi fi madilu ayemba abino ba congolais na nzimo mo bo na bosende mo titre nango ba congolais ba communauté congolaise na libanda boyo kanezaka te tala neti siko misusu akolinga wako sa neti ke akino transférer message na ndenga mabe pour alingi bino boza ndenge ya na pele ndenga mona bino te peut-être yesa bilo moko boye a manquer parce que beaucoup kana a sala tout abebisa travers yo po yeba na ote yo ilega comme frère na obeser na yo de onanga inga ndako ngabe na mbana ngaza ya ke kuna tango sko John na yo bes femme na yo ka bongo et parce que moi comme yo neno ke bina masona so libanda bani banini et ça le moi jab
tant on a peu misunderstanding moi comme yana boyokani bien te et comme ça niveau moi quand biloko bima yesko na moté meska zali aoki bien pour y déjà à la position là parce que mingi peut to comprendre on peut rater de ma bien wana siko ba comprendre on rater l'emzuzu ya mo boye vina déjà ndinga za boye amoni yo okomi régner yo yebate mais ya osala na yimo mutai mi poye mutai na mission o vivre na bisa loba ibase kwa loba muto e ba boma ai ba te ga okufa mais muto zo ke no boma na he ba ke muto okufa na moi ine obe désert po yo zano vani no avat bueno na parler na yo mais muto azo ela una ye muto na calcul wana aya ko destroy yo mais yo muto vani o ba yo yo ye ba na ote ya moi est-ce que ba congolais pe to comprendre ngate po par exemple na to mo nyama belé ba bala msuze kufia to mo na ba comprendre ngate vraiment to bi sujet qui ne moulay pour nabi babi Sam Mouloumé les boss Sam Mouloumé que je salue en passant plique matuta babi Billy Chibas motema diamant noir autobosante Christelle Chibas babi la voix angélique Christelle Chibas. Vraiment, est-ce bien si j'ai au netto lobby là-bas? Pourquoi pas yosa à terre? Lobby, on est à domaine là. Pourquoi pas biloko yo koko sango pe na ba net si j'ai mo bolet na ba film na bino. Otomono ba rando otomono awa na mboka mobima na États-Unis et puis na bata Paris pe ba bengi ba bibango même do bazaka ndenge mo pe kaka. So si j'ai nego ko ta ba film na bino te. Na habité sope bona film sope bo sa mikolo na habité em sope beaucoup de na si j'étais attaqué à terre. Bon move na biso zoya titre na mweza mabele bon ya mabele mais bon to lobeli mabele na kati mabele na pona nika bo ponira mabele potara nga mabele moto ala na idée wana a solliciter ngai tanga mon donc nenga monela nenga nga na musika kutu abakuta approcher nga wa to abenga mo pembene na musika kaka abulila nga déjà ayamana alinga titre za mabele mais nakata mabele wana tona masolo nyoso to lobela wa donc tonton mo buye ba bien donc ils avaient ndengaka ngana dokuta na TP maso pe sura mo pe na sima caméra te obenga kaka voilà obenga kaka ono te masolo za buye ya na biso biso ko to film na biso to sala ezana masolo buye donc tonton mo wa utiki na kitina mboko yo boina boye donc na boina na bimsango tupo bozilaka po ba mona nde masolo ngo etamola wa donc tonton na mtaya ucha des autres na kata foyer on est 5 moi mais na suka tonton mtalelera pour nzamba juste nzamba ta pour na kamoro boye pour non nzamba na biso tout ya wana do tout déjà coup de projet ça après film tout ça pendant des masolo ya ba tonton barando pour comment pour moi ezala na tout le monde avait stress ndenge nini bosa ba film ngwana do faut Congo pour moi pas biso to ba toi qui mon ameso code wana pena ya qui mon ameso wana pena za ko sate ba acteur déjà bali film c'est to gara bet tout banango déjà kalatea wa donc ezango le mo pour moi ba tempene yezo moi mais biso tozali na Congo pour moi eza na dispo partout anytime sur bobengi toya wana to quitter sur place to zupe ba image ma munyoso vraiment na moni que débat toujours qui ne presque à la fin pour loka kitoko et où me la te pour Naomi Silumba o ke na bi o eza mwana eza ki anniversaire na bon anniversaire Naomi Silumba la grande dame de Dallas to bosanite balobi Christian Makelele abi Kevin Mukulu Fali Adjibou to bosanité Gloria Kakenga donc babi kari question moko ya suka po émission comment que non la suka émission comment que na suka mais kari ya weli babi nzamba ebi okela moi ça permet babi na sourire suka seki donc il faut zara na sentiment to za na kanda il faut ka kanda si la babi
lokuta ya mibali pona nini lokuta mibali eleki trop babi barando wana mingi pona ti Karine alobi barando mingi ezoyaka mingi na lokuta mibali parce que pona nini mibali biso mibali tolingi lokuta mingi ozoyebisa mwasi vérité te so vérité mwasi aki odécouvrir yango mc pa moto alibanda donc pona Karine ya weli quoi donc question nango wana mwana répondre Karine on non ezaka ate lokuta mibali donc po mobali ntango akoma lokuta eza mpona mwasi na ye kaka ombwana po eza nde balobaka vérité nyonso ezalaka bien te mpona koloba yango donc oya te pa momini oyebisa ye ke yes no oyebi ke esali mpasi mais bamibali oyo ya biso toyebi neti batonton oyo toyebi na Houston na batonton donc so abi tonton wana ba génération na biso so abi tonton wana ba tonton o baza likolo na biso comprendre mingi bakomi lokola basi mpona nini bakomi na lokutana mpona nini ya okosa wana nini tellement nde totosola mpona koloba te oyo basi mpona yebi basi te nayebi nde basi basala bagénération baske basola te nga so na koloba mingi kota batonton oye question eza mingi basé mpona mibali pour ba tonton maintenant tous ensemble yesko tant on genet na parler na ye ou bien tant on zanet na mumi na ye ya linganga ya ma bien a bien te petite na ko sila makamba ta ko sala yango ngana tonton yo tutambolaka biso to ensemble et mon petit tonton so ko mona tango sano mbeba a otika o petit na mbeba na wana tango ko ya pas seka bon tango aloba ke est-ce que mibali est-ce que na katiote est-ce que émission ezozanga ndeka mwasi moko azala pour à défendre bozo défendre côté mibali ozomona bozo défendre côté pour to ebige so totali mingi pour Karine ya weli kaka so totali mingi to mona mobali msusu surtout mibali poto a Rolanda mwasi pour l'intérêt bien mwasi ala na mobali pour l'intérêt pour bref photos à moi bref pour émission et comment qu'il a souka pour image et moi muke image à imaso en bref expliquer bon en bref bon sauf qu'il y a intérêt il faut bon bien biso tout na moi na mobali et qu'on appelle moi si pas linga pour intérêt ça la intérêt ya mbongo pour atumsi ba comprendre ngo mona bazo ngo na ndemo mabe on bon intérêt muso linga pour ça kitoko wana pesa intérêt non pour akitoko muso intérêt pour ça mona taille mo we taille lo vanda on ne baloba na taille ne vanda yango lingeli mais zakati ya mbongo mais rôle wana ya intérêt wana to jouer ngo biso tout na basi na mibali to jouer ngo déjà wana uto ya mamute uto to sambela ngo wana za normal comprendre mais na mibali ngota on Karine na bima mibali po ba mibali ne ba so patron na cha Houston en tout cas Houston ka etasimo ngesala nga pasi to na mona moi tonton mo boye tonton mo bien tonton mo boye alors je ba rôle mo le voir moi fille mo boye talara et ça la nga pasi po kola ta pantalon ngelo ba 14 mo ba le po ba se ba ta pantalon comprendre na ba yana biso su bazar do matro comprendre yango ça la nga pasi donc na question na nga lobi lokuta mibali mobali tango akosa ou bien tango ayebi so vérité mimi tango bakosaka po balingaka nde te nano d'abord basala bango motema pasi po vérité esalaka pasi toujours ombwana mais soki barando ekota na bafoyer eza mpona basi mingi eya mpona basi po bango nde balingi oloba trop vraiment Karine ya weli na katiote Karine ya weli a eu déjà réponse na biga azo comme déjà pour tourner presque à la fin mukingi image za na po kajeri nyembo na bité ozana mo ba conseil mo opesa suka na bateau bazoya na esprit na ki diabo et puis na bi ozana mo ba dédicace na yo pour to comme na suka quoi tonton mo boy un jour toza causer ka neto causa boy anyaba no tinela nga kuma neti messenger na ye quoi
atina moi message pas ya na boya na tanga po ekoma suma nga na ebisa ye directement na ebisi tala boa mikolo boa mibali tambo kuta tambo bana nga zakate donc beaucoup de temps na katasa na binote lukai bubongisa bona boni ya nga na messenger na binote donc conseil na ngezaka ye non ba tonton toi mibali to lingana na bolinga solo ba mwana batia yo mwana barano na pam pam mana efuta po mukolo yo kufela obe mukolo dai ka biso neto yo lela c'est ça obe mukolo zo likambu ka biso neto edeyo siko de elo muso nga ko mona tena ba kongole ndango wana oina mutu me tango siko bon nabi tango likambu photo zalaka wana me photo za ne bat ne fera bien total asima to zonga bat to zonga na habité aux apina mo ba 2-3 personnes. Moi, je vais dédicacer à Bigao, je vais soutenir yo na masolo na yo quoi. Na minute yo ma na pesi ba on sera mbote ba frère ba sœur ba massa ba en tout cas pour la minute yo nanu na bige to sola on a vu na ngai nani prise comme ekimanga vegigi wa vegi to sola ne kopo bani ya movie lo baki ozala ana banini donc na pesi bana yo sont tout moté ba zabongo les zaboraski of the izama tala bobimba ya masanga Ange Kayumba héritier ya Willy petit frère na Dadi donc famille Shaban Mobimba ba mina overdose moi si kitoko tala donc ba neve na tout ba junior ba Mariam ba Landry na bébé na moro petit moi il honnête na film fefe voilà bébé na moro vraiment ma solo ngo balobi oza dessin oh na bosani pardon vraiment na bosani petit na Gloria kakenga pona confondre binote Karine ya Weli Gloria ya Weli na bila Cléopâtre vraiment ma solo ngo tozali awa tama belé ya moke image yene mtasimi masolo tuno mona dingi Escobar azongala lulu angala luwa moya Dallas boy ne Escobar azomatsa mafuta po Don Samurai Kevin Samurai basalam place bozali Fali Edjibu oza ba sentir babi super Rostin Patrick Odimula Patrick Kwete la piscine no mote place bozali babi Celestine VIP la VIP Fimo asola kitoko na pesu mote na batutu babiti sanura babiti sanura to pesu Nadej Noura to pesu no bambote donc masolo ngo bolandaka image na bino ngo bolandaka émission na bino de Escobar numéro zaliwana remarque mamunyoso bobenga anytime to zaliwana to servir bino oza m de serviteur na bino quoi to abeza très capital trop sobec pour mourir autour de ya na tera votre mona bossa sura boy monter ba varie non mais silumba happy birthday mama na monya ba Vegas ngo mata na ba hélicoptère ba nini Yasmin Mande de Bogar Cédric Travayo boss papa yo na dona chambre yo na tala yo boss na suna bossa na ba siligela ngate vena ngai Gijael talara yo mtambongo ebele très capital donc trop sobec donc tozali ababi toujours bolanda émission na bino donc remarque bobenga numéro za na quoi à suivre bye tokos